Onkombo ya Tata, Mwana, mpe Elimo Santo. Amen. Mokonzi Nzambe totondi obotondi awa okanisi eklesia ya biso ya archidiocese ya Kinshasa pe opesi biso baepiskopo basalisi basika Monseigneur Jean Crispin Kimbeni, Monseigneur Vincent Chomba na Monseigneur Charles Ndaka. Yo moko tondisa bango na nguya yo Elimo Santo bazala bapostolo solo bakitani ya bapostolo okati ya eklesia ya biso balagisa biso nzela ya Nzambe biso eklesia ba Kristu tozwa libiki onkombo ya Yesu Kristu mokonzi wa biso obileko binso seko. Amen. Amen. Onkombo ya Tata, Mwana, pe Elimo Santo. Amen.